bazala uni parce que balobaka l'union fait la force mais bino bolingo ezalité bokoloba ngo jibe pela papa chéri kuto bimana na polémique ye kuta lobaka na ete boye na boye maeninga na pamba te ti Koffi atanga ikombo na ye parce que ayebi ye pasali parmi ba musicien oyo basali ko bundisa Koffi Olomide na musique na biso azana mutu musicien alinga kete azana ba jaloux ebele parce que Torolo Bapé que non, faire épée à zo profiter na Koffi Olomide. C'est ça. À zo profiter na succès Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide, tu es bien, aza artiste musicien mounene. Aza patron ya ba musicien congolais. Nani oboyango. Faire ego la, azaki moi musala Koffi. Koffi Olomide abane ko fute mbo. Fali pour pas pareil azaki moi la musala ya Koffi Olomide abane pe ko futa e mbongo. Si ko boko boya ki patron ya Koffi Olomide pourquoi? Parce que aza patron ya ba musicien congolais. Koffi afinga ki héritier te. Koffi alobaki musicien nzoto mikiana o aldani alobaki bongo. Eza ko finga te. Comme akolo bakeno musicien munene wana o ya matamata aso matamata eza ko finga te boba ko fia finge richa fingi e ya ko finga te botika pe ko lukela Koffi ngo ba problème akovanda kimia te tout le temps Koffi azamabe musicien ni nya Kongo azamalamu musicien Kongo adano afinga te musicien Kongo o azamo santo atombola musapi atombo a musapi parce que bino komi lo kwa kindoki komi koloka jalousie na kati coucou la famille, coucou ba Koffi Phil, Koffiette, coucou ba Gaulois, coucou la binonion soba mourir bonne musique, coucou na binonion soba abonné à chaîne biso MJ Télévision Mami Wanja et ba bonjour na yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja mote maya papa Misha bonjour na binonion so obolinga anga Sylvie Bahati bonjour na équipe technique mobimba ya MJ Télévision wala na moni coach King Ganda na moni pe Yansmi Mizwa et pourquoi pas aussi penser à Junior Mobutu Bisika ozali vraiment ba bonjour na yo bonjour na binonyo so vraiment oyo bolanda kabiso nazo senga vraiment na ba Gaulois bokota bovanda ba Koffiette bovanda ba warrior pe bovanda penza do bozanga te bozala penza wana boyoka bien bofungola matoi na bino bofungola matoi na bino boyoka bien fali pupa zo kiti vanda wana jibe mpia nazo pe kiti nao yaka kovanda ana héritier watana bezo kiti nao yaka kovanda na oyoka onga na zoloba tolali tolamuki tozoyoka ba rimer eza ko circuler batu baza koloba Koffi vraiment na age na ye comment se fait-il akende kofinga jibe mpiana alataka bilamba Chine bandeko soki Koffi alobaki ke na o wana jibe pena alataka bilamba ya Chine eza injure te eza insulte te eza ke Koffi Olomide asenini alobi se koloba pour que batu ba comprendre que eza jibe mpiana papa chéri parce que tu es lelo Chine et comment kolatisa batu ebele Chine ezolatisa vraiment ba musicien ebele soki olobi o identifier mutu moto qualifier bi frère wana alata bilamba ya Italie eza kofinga te eza nde olobi oyo ezali réalité ezali réel alors botika Koffi Olomide kimia botika e calme ole ya koloba n'importe quoi na kombo na e ezosala pasi ezosala mawa tozongi na makambo etali musique na makambo o etali penza musala ya musique bandeko boyebi keza musicien moko te oyo akoki kosala o Koffi asala Koffi Olomide lelo aza na 45 ans
il y a succès. 47 ans de carrière et 45 ans de succès. Si le succès hollandais toujours. Il y a un moment où jaloux, bazobotama ebele. Le hippodrome de Vincennes est annulé et le 19 et na moment oyo Kofi Olomide na producteur na bazoluka date oyo bakoki kocha pour na concert wana ya hippodrome de Vincennes. Ba jaloux baza ebele, jaloux liboso Fally Ipupa o azali produit ya Kofi Olomide. Fally Ipupa o Kofi asalae. Fally Ipupa so Kofi abimisaka etende lelo Fally azaka na sundi kuna na makelele nde Fally lelo sembule beti nde azopepa lupangu na bango mai. Fally lelo akoma ennemi ya Kofi. Fally lelo akoma koluka ko boma carrière ya Kofi Olomide. Kofi Olomide moka lobaki yango na sortie médiatique na ye alobi ke Fally Ipupa atanga ikombote me alobi na musicien bane koluka ko boma carrière nanga. Musicien Robinson Soto yebiye eza Fally Ipupa. Lelo basangani bango nyonso makita ba jibe piana. Ba manda chante fe bazana kati. Nyonso wana nini pona koluka ko boma carrière ya Kofi Olomide. Hippodrome de Vincennes et bane ko bangisa bango parce que ba yebaki le 19 juillet engaki einda na hippodrome de Vincennes. Ba moni moyen te babite il faut to luka to bundisa concert wana ezala annulé. Mais bo échoué, pourquoi bo échoué? Parce que concert wana ekozala na moment oyo bazo luka déjà date pour na concert ya hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes ekozala pe eza déjà. Congolais, pourquoi tu as la jalousie makasi? Congolais, pourquoi tu lingani te? Ba musicien congolais, pourquoi vous avez na bolingo te? Bon, on a exemple bande kolobino ba comédien, oh lelo bazana bolingo, ba koma ko sanga na ba sala ba association, ba structure ba créer pour que bazani bazala uni parce que l'union fait la force mais bino bolingo ezalité bon alors angaji be pela papa chéri kuto bimana na polémique yekuta lobaka na ete boye na boye maeninga na pamba te ti Kofi atanga ikombo na e parce que ayebi pasali parmi ba musicien oyo bazali ko bundisa Kofi Olomide na musique na biso azana mutu musicien alinga kete azana ba jaloux ebele bon ba Kofi aza mutema mabe Kofi aza problématique Kofi abeba na kana batu faire rigola yewana faire asela Kofi émission na Karine Mokondi faire rigola finga Kofi sosola Kofi mabe benga eku koko dianzombo mais lelo Kofi aza en bonne terme en bonne relation na faire rigola bazo so la très bien marabio so très bien et Kofi azo apporter sur un plus de musique ya faire bazo lo baba bazo ba Kofi azo profiter na bagoloa pour adiembela na bango na Kofi a profiter na bagoloa na likamunini aussi longtemps Kofi aza na ba Kofi fil Kofi aza ba Kofiette akokene na bagoloa wapi parce que bagoloa baza na bango kaka ba fanatique simple et Kofi abanda na ba Kofiette Kofi fil depuis kala abana bango depuis kala parce que trolo ba peke non faire épée azo profiter na Kofi Olomide. C'est ça, azo profiter na succès Kofi Olomide parce que Kofi Olomide to ebie aza artiste musicien munene aza patron ya ba musicien congolais. Nanya obo yango faire rigola azaki mwa musala Kofi Olomide abane ko fute mbongo Fally Ipupa pareil azaki mwa la musala ya Kofi Olomide abane pe ko futa ye mbongo siko bako boya ki patron ya Kofi Olomide pourquoi parce que aza patron ya ba musicien congolais tozongi côté mususu Kofi aza légende ya musique na biso Kofi asala ebele na musique Kofi asala na musique Fally otika ko sala ngote Kofi asala na musique faire rigola otika ko langote Kofi asala musique JB Wera ba ko sala kaya ngote parce que Kofi asala union so ti lelo to ka banzembo na ye yo na utiko sa remix ya ba chanson na ya kala tala ndenge za ko beta mata ndenge zo yokana ba challenge yango na yango bobo ya Kofi pourquoi bondima mutu tango aza envie bozela teke mutu soka kufi bokomi ko vanda oye azaki bien asaki mingi na musique na biso Kofi to sere monima non bondima etango aza vivant ne bandeko so ba ivoirien basalaka so ba moni Kofi en tout cas ba félicita ke babaka oui osala ebele na musique na biso bongo na Congo jalousie bo vanda bo kaka kombo a Kofi na ba miniature elongi a Kofi Kofi asalibo ceci c'est là Fally yewana akomo diembela na mwana Kofi Didi Stone pona ni pozo succès yango no moni Kofi alobaki alingi na insulter Fally Ipupa tika Didi Stone zwa mwana okeina otambola na yokena ne ba cérémonie ba manifestation le roi yo Fally oboya kotambola na ba nini o ba benga ko ba manifestation minene benga ka mwana okeina na kelia
tika nani avanda kimia Didi Stone, tika Didi Stone avanda kimia, papa na ye Kofi aboyi, alingi na ye na mwana na ye te, aboyi, Fally Ipupa yoka fungola matoi na oba warrior bo fungwa matoi, boko misa message nanga, Fally Ipupa tika Didi Stone ndenge Kofi alobi, Kofi alingi na ye lisusu te na mwana ye, aboyi Fally osala bana na o, tambo na bana yo, ozala moston, tambo pena moston, nde Kofi Olomide atambola na mosi na ye, Cindy Leker. Boyalo bango mama Lia abwaki biloko Kofi kuna na poto abwaki abwaka te etali Kofi te parce que Kofi Olomide abandelaka elamba moko te wala telamba defwa abalata yango te yasa suka lati elamba azoseni akabi eza elamba neza shok eza griffe asalaka bongo lelo boye bakomi kosala makita bakomi kosala complot pona kosala nini ko déstabiliser Kofi Olomide na ceux qui soi-disant oncle ya Didi Stone Clepin Lembila koke ko seka concert moko ba anila concert ba annulé hippodrome ba anila ngo pona le 19 ba anila ngo te définitivement parce que hippodrome de fesen e ko betama e ko zala pe eza déjà. Donc, bazo luka déjà date ba Kofi boza amite ma kokita parce que Kofi Olomide azo bongise la bino ya malamu donc bazo luka date donc d'ici là vraiment bokozwa date pour na concert oyo ya hippodrome de Vincennes et ça concert historique hippodrome de Vincennes et ça concert oyo et ko ningisa vraiment mokili mobimba ekoningisa mokimobima parce que nanu ezala te mais kozala avec Kofi Olomide donc Kofi film bobongama déjà osomba déjà billet na onza motema kokita zelaka ba pesa date pour na concert oyo ba jalo Kofi Olomide bakozala vraiment confondu parce que mutu oyo ayebi musique mutu oyo azana secret musique oyo azana fongola ya musique congolaise ezakaka Kofi Olomide yango alozomona ba jaloux baza ebele Kofi akoli akende retraite retraite ndenge nini aussi longtemps azana nuna succès na ye azoyemba zobeta ba concert ba musicien bele ya âge na ye bakoma ba improductif babeta su ba concert te bazaiko banyoka longo babeta kasusu te ba vie bozi concert otobeta tanto plus tôt comme yoka na te concert eleki na persi na ba miniature bilongi na bango ezala te ba musicien congolais ba bilongi yo ezala na miniature eza ya Kofi Olomide nde tomonaka tout le temps botika Kofi Olomide kimia botika asavi kimia na monste mamasi bokota makamna bango pourquoi JB Mpiana Fally Ipupa botika via Kofi kimia botika Kofi akipaka bino te bovana na kona bino yepe avana na kana e mutu na kwa na e mutu na kwa na e boko jalouser pourquoi soki bozala succès te yango anele tinda bino ke bo bundisa Kofi Olomide bo ma carrière na e boko kate ti aloba ye moko ayemba kaza petit frère ya Jésus aloba ngo pamba te aloba ngo parce que ayebi Kofi abandi katon abandi carrière na ye même si azalaka epa papa wemba wana yemba nzembo na ye wanini ya baso wana ozo sentir que oui moto yo azane loko moko boy ti papa wemba so abenga Kofi pembe na ye abenga epamba te parce que ebaka ke Kofi azana musique na kati ya makila na ye azana musique na kati ya makila ma ye jibe piana toyoka kote toyoka kana banzembo na ote toyoka kango sute ozana bango za ba chef d'œuvre oui ozana ba chef d'œuvre mais na minicho osbeta na salle nini concert ngobeta kuna na nani na théâtre du gymnase ezaki annulé mais botika Kofi ki mais botika ko bundisa e Fally Ipupa zana reconnaissant vers Kofi Olomide Fally Ipupa kanisa nanu koyana ona quartier latin kanisa koma Kofi ayambaka yo kanisa koma Kofi azoka lokola mwana na ye kanisa koma lokola Kofi azoka ndeko na ye melelo Fally obalukela Kofi Fally lelo ozoluka oboma carrière ya Kofi Olomide Fally Ipupa JB Mpiana soko obomi carrière ya Kofi Olomide okozwa nini Bas Spiritas
bofongwana matoi na bino bovanda musu pe bino bozwi bokomi kofinga Kofi bokomi ko ba n'importe quoi na kombo Kofi Olomide Kofi afingaki héritier te Kofi alobaki musicien nzoto mikiana o aldani alobaki bongo eza kofinga te comme akolobaki no musicien munene wana o ya matamata aso matamata eza kofinga te boba Kofi afingi héritier afingi e akofinga te botika pe kolukela Kofi yango ba problème akovanda kimia te tout le temps Kofi azamabe musicien nini ya Congo azamalamu musicien Congo adano afinga te musicien Congo o azamo santo atombola musapi parce que bino komi lokwa kindoki komi koloka jalousie na kati boka mo via ngonde nya zalaka na succès via ngonde nini asilaka te succès ezolanda et toujours et Sindu le cœur lelo azali pe légende ya musique la biso ezo sa nyo so nini zuwa nyo so ne senye pesa ba tension ba zozo ba glycémie ba ni tout ça. Pourquoi? Parce que bazota musique ya Kofi ndenge eza ko évoluer bazota musique ya Kofi ndenge eza kitoko bazomona eloni bakolo bate. Et pour votre information, ba musicien nyonso bazwaki ya quartier te bazwaki ba visa. Bazwaki ba visa parce que bobaki trop Kofi hippodrome de 25 tika ba musicien wana akekobeta ba musicien wa poto elle pareil. Bongo ke bomiko samaki. Lelo ba musicien tout bazali quartier te bakenda ki bazonga, ba Spinola Jatans bazonga, ba Eric Tuchi bazonga, baze belo bazonge pa Kofi. Pourquoi? Parce que ba comprendre que sans Kofi musique ezate musique eza ya kokufa. Oui, babito die merci ça Kofi, ba jibe ba sila, ba yoka la kate, we ranson la sila, moi mikolo na selo kwa kozonga moi actualité mais jibe kutu koloba te et le côté. Jibe bien la papa chéri, ça ne sert à rien au bunisa Kofi Olomide parce que yona Kofi Olomide boza niveau mon côté. Yona Kofi ekareza ya mulai, on héritier oza mwana. Kolanda biyoba loba te kolanda biyoka yokate. Zwa sa nini pekisa ba spiritas na yo. Kanga bango minoko, batika kombo ya Kofi, batika kofinga Kofi Olomide, batika kofinga Kofi azala rezo, boki kofinga partie intime ya mama na ye, oye moko aleli na émission, abi mama na nga sa kufa kala, boki kofinga partie intime na ye. Ezalaka te. Otangi pe kombo na ngo pe bozo loba pe ko fierto moyena lobango wa ezate par respect parce que maman mami wanja aza mama pasteur et papa Misha aussi pareil moyena lobango wa te par respect bozo finga partie intime ya mama Kofi o asa kufa kala bandeko tozana batu bino to mo finga partie intime ya mama Kofi ba mama na bino bazana ngote si bango pe bazana ngo basi na bino bazana ngote bazana ngo. Mais boza ko finga ne o abino ba mama na ba basi bino sans le savoir. Musique na biso lelo musique congolaise lelo otambola partout so otuni ba kombo ba jibe mpiana na ba mboka mususu ba yebi angote otuna we enson ba yebi ete. Mais ce qui kakolobi Kofi Olomide légende. Le patron de la musique congolaise. Oui, Kofi aza patron, hein? Aza patron. Parce que Ferrego azara moi musala nae. Fali pupa azara moi musala. Ba aza ebela moyen tout temps ba kombo ezate tout temps ba kombo et comme ba polémique et ko sala propreté. Ko respecter ko tikela etant asa succès nae na kimia nyonso. Parce que succès a Kofi et ça kabino mitema pasité bino be bandeko na nga ba chroniqueur et botika koza na particularité moko boye musala bino ko finga ba musicien koloba n'importe quoi eza kitoko te Saratola tika vi ya Kofi Olomide Chantal Bola tika vi ya Kofi Olomide olobo bino mama Rifa na lo lemu no salite ozo fongola ngo pe ozo ganga Kofi fionto via Kofi etalio na nini bolo mama lia bino la tima lia musu pe bino ozo fingisa kombo Kofi Olomide ali emoka boya libala
Kofi aboyaka alia te alia ye moko. Kofi aza mobali malam. La preuve ane mamasi ye wana. Si mamasi avandi aza kimia. Bosi boyoka problème. Bosi boyoka ba swani. Boye. Elo moko te. Donc botika Kofi Olomide kimia, botika ko ba n'importe quoi parce que baza ba musicien na biso. Tangu tobi ba musicien na biso baza batu oyo bazali ko apporter biso un plus. Baza batu oyo bazo sala fierté ya mboka na biso parce que biso aso to considérer bango te libanda ba considérer bango na Côte d'Ivoire partout ba sala nini ba considérer bango. Baza ba musicien na biso to luka vraiment kolinga bango, kolinga musique na bango, totika bango kimia, totika ba polémique buzoba ya kokota ka surtout ba kamwe komi ya ba kan e komi o ba Gaulois, Kofiette, Kofifi, Spiritas, soki nani ba fanatique nde bozo créer ba problème oyo. Mais bozo bo sata bo créer ba problème oyo, un jour ba kobongisa. Nani ndime ke Kofi na fait rigola, ba kokaya koyokana. Mais le Kofi Olomide baza en bon terme. Faire à Sokola Kofi. Bison soto yebi ango. Ne émission basana Karine Mokonzi. Faire à loba n'importe quoi na kombo Kofi a fingae. Apesa kombo koko dia nzombo. Et lelo. To suka. Baza malamu. Nzambe ba Kofi et Kofi fil. Bo excusez la mela la mai na kitsa mungoko po makambo. Ezam trop matata. Tozo ipe appel bandeko babengaki ba réagisaki par rapport ya bandeko baza kofinga Kofi Olomide babi mère Kofi asala ebele. Kofi asa légende avanda na kimia alanda batu wana oyo bazoloba biloba te ba audio eza ebelo batindaki awa mais toyoka ka moko parce que makambo ezosa pasi bato ebele bazolela nde nini bakofinga Kofi boye ndenge nini bakokomisa Kofi lokola jouer na bango. Donc ezosala pasi ezopesa mawa toluka vraiment kimia kati na musique na biso. Toyoka na audio ya papa la biso ye paza nani Kofi fil alobaki par rapport ya Kofi Olomide. Abia banziko kabanzembo Kofi banda bo mwana tilelo toyoka nanu ndeko mama ndeko zulu ba wana kaka ata ndeko munene alingi komba viera mbote zomona ta franchement nazoloba na koma nzambe motinga mdina zabwe si biso to akola tina na batamo beaucoup tuti avant ba enga na boti mwana nga ba 17 ans na mtoko ta 18 ans to na Kofi Olomide nga na banze ba Kofi ona yebi o batu msuku ba beta minoko kotama maloba mela yebi en isabu banze mloko ba français wana du début jusqu'à la fin na banze ba ya nini ya Kofi ba parking ya baba du début jusqu'à donc banjema voire même banjema presque à Kofi to yebi na mutu c'est une légende parce que on est de baba de cassette et kateni bobambi singa ozongi si beta uzomona c'est une légende mais le mal est né zakake vienne moko bondolo bika mo ma zo mutu ne salien parce que so pour nga na ebité Michel wa wera ma mutu ko vana Kofi bisa wera uzomona pour to ke pepa ito zanu pai jibe mo pe azala ba minene wa yi mais Kofi achaka ye ki connaît position mutu na ye uzomona usipo isaka bien te bamona ke ngada na ma silifi mwali kamwe ye na sa flamme na bande mongo bato ba ona tala tsona musika na relation na tsone tela ibi o se kabiso e monite badaki pire na pire uzomona bilo mtsufa za ngolo mayeli ya uto kutombola shibe awa papa chéri mutaleki shibe ata asomba na yo tolo mutu pata asomba ave na mutuka apesi shibe kado soki na bosanité entre ye na shibe moko asomba mutuka pesa amunga kado c'est que bazaki na métier kitoko siko so pour mourir il faut boye bakoma bo gérer ngo pour batupe ba seka binote zomo Kofi na zana mla pa pour nga na mona na miseto wana ba moi il sait pas moi je suis pas dans mon respect Kofi
ela wera bien que moi ba divergence mais wera o ngai na lobaka na mona wera zumu c'est ça c'est un camp à contrôler kama makamno niti mali kama sindi pasanga kana makasi. Merci beaucoup, très chers internautes. Wana touchi kolanda Papa Nganche ya bateke yazali artiste et comédienne à groupe Lisboy ya Esobe aladi Esobe. Mais côté musupe aza Kofi Fil. Makambo ezo sala pas si je crois boyo qui est attentivement denga lobby par rapport à Kofi Olomide akumisie abi Kofi Salignon so Kofi aza légende. Mais a condamné Jibem Piana Papa Chéri abi Jibem Piana aza mabe makasi minene leki parce que Kofi période moko ala ki bolingo na e pa ya jibe biso soto yebi to monaka Kofi abande kutu ko envisager basa featuring na Jibe Mpiana mais Jibe Mpiana Papa Chéri minene eleki trop minene ndenge Kofi Olomide azaka na simple Kofi Olomide yamba mutu nyonso bihe c'est to tiba musicien penza congolais mutu alo kwa Kofi amuti malamu kwa Kofi azate so na zolo baboye parce que na yebi ngamoko na yebi à l'époque ton on ça na canal Kin Télévision na sala 3 émissions na ye série album Abracadabra série à concert ya Kofi chante Luambo série à concert ya Kofi chante Taboulay pour vous dire que Kofi aza mutu malamu Kofi azaka ba relation bien na mutu do batu oh tout bazo ba mabepo na Kofi baza ba jaloux na ye batu tout bazo ba mabepo na Kofi balinga ka Kofi Olomide te babanga ka succès na ye parce que bango ba yebi le côté fali yebi musique te fali na quartier la taille ba ke le côté fali na quartier la taille ayaki kaka pona ko bina o bina ngate Eric Tuti fali ba ke le côté bon ba fali zaidi ana talala temps asa simba ki micro fali ba nede yako yemba na tala tango nzembo nini oya fali to monaka na TV ebimaka te ba onyo so bazaka na ba tereka na simandaku kuna ba yosani baza ko répéter elelo bobo ya Kofi pona nini bobo ya pona nini ba mise to bobo na ya quartier ba finga Kofi ba Sam Chintu wana eloko ezate ba Sam Chintu o ba modogwa barambwa lelo ba koma kolanda fali ba champion lelo ba koma kolanda fali baza ko mikosa mais to mona ba osa nini ba kozonga na quartier la terre parce que quartier la terre eza international quartier la terre lelo ezo sangisa ba musicien nyonso yango nazo senga na bino na concert ya hippodrome de Vincennes oza Gaulois oza Warrior Spiritas bino nyonso bozala ana Obinango, nanya bengenga messieurs les maires na Paris, les boss les maires. Abie kutazane muta king ya Kester. Mais alobi Sylvie, soki kaka Kofi abetaki concert hippodrome le 19. Anyaka zo batu ebele parce que Kofi abetaka na Paris. Mais concert wana ekozala po bazo luka déjà date. Tango ekozala na concert wana ekozala somo. Ekozala somo se po kebite batu nsu bakokufa wana parce que Kofi akosala oyo nanu asala te. Oui, akosala oyo nanu asala te. Musique na etile lo tozoyoka yango se toke fait yango na yango parce que musique mosusu toyoka yango ezanga tina. So zuba nzembo lokola ba kuku, ozuba nzembo lokola ba mulerengo, ozuba nzembo lokola SOS, ozuba nzembo lokola sens inverse. O sentir que non, muto ebo yemba. Na zemsu na vandi place mon na se semblait na laxate ke na sa Kofiette. Oh musique Kofi beto ka mutu, moi sito mobaluka. Kofi benza ebi musique. Te Kofi a umela, Kofi batika e. Mais ba musique ba fali so ezobeta, ya ba jibe. Mutu mwata lobela ngwe ele kaka be muta yo ki ajiba boma miziki esili mais Kofi mona mutu emso azolela non Kofi ebi miziki Kofi ayebi miziki mama lia yo moko bomaki libala mama lia tika lokuta basaki ozotia ya osofia na ba internet ozokanga ba photo ozotinda bato ba bilamba Kofi non Kofi aza bilamba na ndaku na ote sentira Kofi eza na ndaku na yote Kofi biloko ne eza chez yote tika lokuta tika kosamwisa Kofi Olomide tika Kofi Olomide avanda kibia na mamasi yo luka ya yo loko koma mwasi ya mutu nyonso so Kinshasa awa bokoma obima na batu nyonso sa vi na malembe yo Didi Stone allez fungwa matoi na la team Didi Stone Bobenda pe Didi Stone matoi Didi Stone
keba kotambwa suna Fally Ipupa te soki Fally Ipupa bengi oyo didi yaka ko accompagner nga boya parce que papa no Koffi Olomide alingi te aboyi Fally aza suna succès te Fally Ipupa sa sili Fally Ipupa sa sili Stade de France obaki kobeta ti lelo oza kobeta te tika kotambola na Diddy Stone pozwa actualité tambola na tomati na yo tambola na Kelia tambola na Keina tika Diddy Stone kimia Diddy Stone vanda papa abino aboyi parce que Koffi aza toujours papa na yo ata ndenge nini oza toujours mwana ya Koffi Olomide Diddy Stone yoka o papa no azoloba Fally Ipupa atambola na Kelia atambola na Keina tambola na ketchup donc Koffi fil analyse ezalaki kaka mpona kolobela o bazali détracteur ya Koffi Olomide Fally Ipupa Jibe Mpiana na bamise mosusu o babatami bali kose maske balingi te bayeba bango batokwa bamanda chantu bazosangana bazoba n'importe quoi parce que naza information sira ya Freddy Movadi na Paris na Londres bonjour bisiko ozali vraiment bonjour ebele bonjour na Yemoko ya Willy Chimpaka grand prêtre na kati ya Bruxelles bisiko ozali bonjour boza kimia hippodrome de Vincennes ekozala pe eza déjà monsieur Carlo Munda il est représentant légal de la marque Foura en Afrique hippodrome de Vincennes ekozala pe eza déjà de boza mitema ya kokita boza mitema pio karate boko sepela vraiment no ezali concert ya Koffi Olomide ya hippodrome de Vincennes album na bino got intemporel eza na marché de disques eza na plateforme et tout ya téléchargement entre bozo vraiment temps ya koyoka ngo lisusu parce que banzembo eza vraiment kitoko et bandeko tout bozo sa ba challenge na TikTok na Facebook en tout cas bolemba te bo continuer toujours ko soutenir artiste na bino parce que Koffi Olomide azara pona ba Koffiette Koffi Filte maza pona ba amoureux ya bonne musique nyonso ba golo aboyoka biyoka yokate boza toujours si ba Koffi Olomide o azali parrain ya Ferregola o azali pe côté mususu manager ya Ferregola donc boza vraiment kimia et bandeko tout bozozela hippodrome de Vincennes surtout bosuma déjà ba billet na bino boza kimia parce que tozo ba Koffi Olomide azoluka date o ako chapo na prochain concert ya hippodrome de Vincennes donc tokomo ke malembe na suka je crois bolandi analyse na bokebi nyonso ba warrior boyoki ba spiritas boyoki et ba fanatique a BCBGP boyoki Fally Ipupa oki on a lobby Jibe Mpiana papa chéri oki on a lobby dans likunya na Koffi Olomide te botika kobundisa ye bolo bateke oko feke ne retraite ndenge nini aussi longtemps zana na succès alors que ne retraite ndenge nini aussi longtemps ba producteur bali toujours ko solliciter bango moko bali ko luka Koffi Olomide po beta ba concert bino se ba luka bino te en tout cas bo vanda penza bo vanda bo luka bo bongisa musique ta bino parce que bino nyonso non atteint comme Fally Jibe musique na bino ekokana Koffi Olomide te héritier pe musique na ekokana Koffi Olomide te de bon ndima ke Koffi Olomide le kibino et faire nani Fally Ipupa ndima ke Koffi Olomide aza patron na yo ozaka mwana musala na ye Koffi Olomide nda bimisa yo soki owangani talaka entourage na yo bato nyonso ba pembe na yo baza bane batu ya Koffi Olomide donc baza bato Koffi Olomide donc Fally tu dois beaucoup de respect à Koffi Olomide parce que Koffi asali mingi pona yo Koffi ene mutu abimisa yo donc za pe na respect tika ki mutia mabozo sala ya ko sala ko luka ko anile ba concert Koffi ya ko boycota ngo c'est pas bien toko bina suka analyse na biso merci na bino nyonso bolanda ki analyse oyo merci beaucoup na ba abonné fidèle tu ya chaîne na biso o bolanda ka biso Koffi Fil olandi analyse oyo commenter tika commentaire na yo wana partager pe émission oyo ekosala vraiment bien pour message il faut ekoma pona lelo to suki awa merci beaucoup na King Ganda ozaki sima caméra et merci na Yansumi Mizo merci na bino nyonso bolinga nga sivi bati to suki awa et to kutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission la biso bye bye.